Bolandanga bien. Pendant le Congo, du fait que Bino pas député na biso, boza unité, bobomi biso. Bon, Bino nde bozo bomba biso. Parce que vous avez uni. Mais le 5 moi 100 bokende studio moi 100 bosalabo mais le kola bozo yo kanate biso nde tozo kufa na place na bino. Alors ngako tu personnellement nde nazaboya nazo lobelo ko moko ba ko inanga inane 2023 bon nazo loba année électorale hein 2023 oh yebi ki ba vota ki c'est fini page tournée on va mettre des jeunes lelo oyo Moutangani à tout, c'est tout le temps qu'il faut qu'on déranger. Mais Botikaya si ça mandat naie, hein? Botikaya si ça mandat naie, mandat ne se sili. Si vous voulez la réponse, venez prendre ça. Vous l'acceptez de quoi que vous êtes capable de gérer province. Merci beaucoup. Vous avez compte ça car les lobby finalement province c'est ça bloqué. You there, yeah. Are you there? You take some from yeso. Are you there? You take someone in Zambia. You down, Kelama. Abonga ko. Hey, you there, yeah. You there, yeah. You take a from yeso. Mbote na bino bane Congo nyonso bozali kolanda biso na ba chaîne partenaire na poto awa tozali bongo na province ya Congo central na ville de Boma et pa wapi toye ko kundola pe ko mona moko ya artiste oyo azali reconnu pe basala banzembo ya ndenge na ndenge na province ya Congo central pona bane Congo nyonso na monde tozana papa ki Tshusuma Biala tozana grand prêtre Levier Sakoul oyo boyeba pe boyebi bazali pe baza toujours en vie donc bazo ko sagano bazala raté baza bon moi tokosola na moko na bango po ete bana ya Congo central nyonso partout boza na monde ning to lobra de Kasangulu a Mwanda Tina Yema tous les 10 territoires tous ensemble. Bonjour grand prêtre. Bonjour tata. Les populations bazole la babi ki Tshusuma Biala sila amona na rali société en fait ezanini. Merci mingi pour la question autotunanga. Ya liboso poto zala na kinya poto zala bientôt vivre biso bato hein. Faut qu'on félicite d'abord bakonzi mboka na pesna no monsieur excellence monsieur le président de la République hein. Na pesi mbote mingi. Pour ceux qui y étaient, tu peux vivre. Bon, la question de tout il faut que musicien assis la raté. Si. Mais là, il serait besoin de sponsor. Vous comprenez? Hein? Sponsor, ce qu'ils ont été. Beaucoup de gens ont dit nini beaucoup de sponsor bon, il faut bailler bango un to utina eloko oyo tungisi monde mobimba. Tu vois une confirme maladie oyo coronavirus dans la biloko on est tout dembélé en cola tango alors babiloko auto sala et ça des amba machine bakitsa motema tous après eloko kaka soke longwe c'est comme bête ba concert ba koyoka na mina banzembo et ça si ma machine zo bomba kaka eloko nini okoloba na ne Congo azana mbongo ebele na kombo ya Papi Tsasa pe na les gouverneurs les représentants des chefs de l'état na province ya Congo central à tout Matubwa na Kuluki pour sponsoriser biloko ils a déjà na machine ou ils a na boîte. Bon merci beaucoup pour la question ana omoni pour la question ana ba ne Congo na senga kana bango to lobaka tous les temps mettre fois tous les temps ba soutenir biso ceux qui basé ya kokima hein biso moi tout évoluer zate or que nous sommes là pour nous valoriser culture na biso ya ne Congo. Pour que les liboso, talanze moto yemba ya yude, comme tina ba YouTube, et comme ti partout dans le monde, tout même kobeta on a que au concert na Gabon, demande ya gouvernement Gabon. Bon, et ça pour qu'on lance. Ba bien na YouTube mozole la ngombongo te. Ndozole la ngombongo te pona moi suana avant ça lango, to uta ko silical tango to mona ki ango to beba na kananu. Mais après tamoko boyota ko yokana, hein? Merci beaucoup président Tshusuma Biala. Toujours continuer avec le président Sakoul parce que baza bateau basali honneur ya musique ya Congo central. Toyoka falia loba na TV que non na beta rythme ya bateau parce que baza bateau ba beta musique ya solo. Président Sakoul Boni. Ça va. En tout cas le toujours na Congo exclusivité monde entier des otala yo. Okolo banini pona bane Congo o bakansara no vie Sakoul asila. Je me souviens nazalaki na
vie nanga moko mwana ya dauphin mwana ya dauphin Kwama aza mwana ya boyamba tozalaki nene États-Unis ebisinga mais ve sakula azalaki na sima na biso ka na Venise Simba wana mais ve alimwa amona na lisusu te na ebite ya zola nona États-Unis les grands mécaniciens oko ebise nini d'abord on a passé un bout question na yo est très et très bien trop bien d'ailleurs problème tozanango biso ba musicien qui que ça soit musicien tout le monde soki makoki ezate pour mutu ezosala nakoza na banzembo lelo banzembo ko bima mais tant on a na mbongo te mona bimisa ezate ndeko na ngai azopso loko moko na bandi bolanda bien bana ne Congo du fait que bino pas député na biso boza unité bobomi biso bon bino nde bozo bomba biso parce que bozaki ini bele bo sangisaka moi 100 bokende studio moi 100 bosala boy mais le kola bozo yo kanate biso nde tozo kufa na place na bino alors ngako tu personnellement nde nazaboya nazolo bele ko moko ko inanga inane 2023 bon nazolo ba année électorale hein 2023 oh yebi ki ba vota ki c'est fini page tournée on va mettre des jeunes ah oui hein non n'abangana oh on va mettre des jeunes trop tcha ba jeunes ba député à province ba député à national et puis on va mettre des sénateurs jeunes parce que bozo ko na binoté mais bolongo na binoté botika ba jeune ba et début so ba sala mosala tala se konjela chela talanzela chela faut que chela faut ça 6 heures du temps c'est pas normal hein c'est pas normal lelo oyo mutangani à tout c'est tout le temps qu'il faut qu'on déranger mais botika ya si ça mandat na ye hein botika ya si ça mandat na ye mandat ne se sili so bo wela ka poste venez prendre ça bon l'acceptation de quoi que vous êtes capable de gérer province. Merci beaucoup. Besoin de ça car les lobby finalement province c'est ça bloqué. Merci beaucoup. Le fait que tu sois bien là, boba comprendre les bandi magazayo moi a capella bané Congo batala ya silate akwe ya pété aza toujours les mêmes boyo ka oboyo kakawana. C'est quoi yo lingisa bon. Yuda. Ngana lingaka Yuda po Yuda tozolo que ça ba Yuda ya province. Bon, OK. Bon nazolo bana batu o bazotalanga ndenge mutu na biso asengi na yembela bino nzuda Yuda nazo senga na bino bokanisaka kenze mona bayembela ngo intel non eza bongo te bon verso bible ya nzembo Yuda nazo ngona verso bible mutu nyonso na vie azalaka ennemi boyoka bien hein mutu nyonso na vie azalaka ennemi o azange ennemi azate na vie donc oui yeba quand même o asalaka na yo azan ennemi na yo oyo salisaka akoya ko sala ennemi na yo lobi donc nzembo yo yesa etil nengwana Yuda ye ayude ngeute kisa fumu Yesu ayude ngeute kisa mwana nzambi Yuda kelama abonga ko Yuda ye Yuda ye uteka fumu Yesu je détermine ça tout termine mais faut boye bango ke na yembela mutu te mutu nyonso azana monde oyo azaka na ba Yuda ta même ozala munani nani ozaka na ba Yuda donc eza ko pesa ngo to ba tu aketu so yembela ki kingandi non bongo te fol potola mo ka fo yeba ka ko zaka na ba Yuda pemene boyoki pena ki tu soma bien là ayembela mototé ou ta na Bible maintenant à présent nazo benga le vrai né Congo le terminateur de la presse congolaise Pegitsasa autozane na province ya Congo central Pegitsasa bonjour encore ouais bonjour Christian Mungu komona ngaki mokili mobembe mona surtout bané Congo on a très bien na bango oyo bazali ba leader oyo mutuna chaque province ezana ba leader na bango côté musique côté culture na province ya Congo central na lobi bien de Kasangula Mwanda na lobi bien que Cataracte Lukaya bas fleuve leader c'est Kintus Mabiala na leki na ende konaye présence cool o toko ignorité même baluba na ba fête na bango ba betanzemba Kinsusu bon même bangala tokena festival
Zakari Baba ce témoin. Le président JPK, paix à son âme. Tokenda Katanga tombé. Ngana zozela na ministre featuring ya Kintu Sumabiala na tudanga nani? Nani? Featuring. Na leader ya Baluba. Bon. Obi nani? Nani? Leader oyo soka to betenze Baluba batutu babinaka même chef de l'état télémac. Est-ce que tu sors encore betana bon? Mais le président de que vous a fiacolé na Katanga. Oh. Le président qui tu a fiacolé na Katanga. Mais balobi asila yo zolo ba fiakola ki wana ya kala. Président qui tu na président Sakoul basila te mais biso ba Congo to mité mabe. Merci beaucoup. Yango moni ba otiko ba OK ba homme politique ba ma province. Tala lelo tout ça ba véritable notable. Donc bolingino qui tu sois kufa boyao attire ta postime bo pesa mbongo to boy ba mbongo na bino ole bo soutenir game ko la kufa ne batana no vivant boy to lingi ba remixer betama lelo ning ba concert zongi boy merci na chef de l'état ning le de tongoti 23h ndu le betanango to lingi tous les bané Congo ozana Kinshasa ozana Poto de Kinshasa na présence Sakoul baza disponible ya kobeta partout passeport ezali nkunga ezali mouvement ezali donc baza Kinshasa nenga iso bobeta mo ba deux trois plans pour yo na présent le limba bozo ko ta studio dozi bena leader ya bayuda di Congo présent le limba wa Kuchila na présent Kinshasa maman a dit le deux de culture baluba de culture ba Congo po lelo atoyoza nani o nganani po longole lokoyo na ba fête nyonso eza ya bangala ya ba Swahili ba beta banzembo présent beta mo bilura suka sukana badana mo nze mo extrait pour to chiter na biso mukili mobimba moi Pegin ça je suis prêt d'accompagner la culture de ma province mais ba politicien ne Congo au lebo ça ba lobbying pour na ba musicien na bino pour na ba leader na bino ka ki mutema mabe oui wanga chef de l'état bisengai Peggy acha tu matuba na poa bino ko mika ntima ngana mutute mutolonga mu Congo ça te. Merci beaucoup terminateur de la poste congolaise. Ya ke fontenange mama na papi ngeza bave kusone bakala na inzo ba premier bureau ya kaka baza bave kusone bakala na inzo. Vraiment merci beaucoup na bane Congo nyonso. Toujours qui pas président. Mwana yombi weti tuba kiyombi. Mwana ngala weti tuba dingala. E mwana yombi dingale. E mwana Congo dingale. Mwana Congo bika buzobe. 2023. Ba jeune bazo bino tout. Onga ba votanga. À l'écart. Merci beaucoup. Boti ba jeune ba kota ba travailler tous à la province saison pour tous à la calme. Merci beaucoup. Vous avez numéro de téléphone, bateau baro contacter. Merci beaucoup pour la demande nayo. Oui. Numéro de téléphone est Ezali 085 33 72 890. Na bandeli 085 33 72 890. Merci beaucoup président Sakoul. RTL 09 98 74 16 32 09 98 74 16 32. On a le numéro bureau. Merci. Merci beaucoup na Pesimote na le big boss Papi Tsasa depuis États-Unis d'Amérique avec madame Claire Mabela au Basaliba. Papi Tsasa mutunanga yo mutunanga masa boye pesa toyokana boye. Papi Zalkin. C'est pas possible, papi. Merci beaucoup. Nous avons un numéro, nous avons tout de suite là. Papi Tsasa Claire Mabela, 25 ans de mariage depuis Las Vegas, États-Unis, Zarotalangai, na pesi mbote na famille Tsasa Mobimba. Mais Sakoul yo pe bongote to senga ye biso photo ya ko beta na mariage na ye. Bon, après ça biso 25 ans de mariage. Papi. To kana boyete. Yo zo bala ngana beta te.
Ah bah là déjà mazo 20 a fait 25 ans. 25 ans de mariage na Claire Mabela. Claire Mabela. Papi na ebisi yo kakabo. Mutuno azawa. Peggy azawa bo solo na Peggy. Ba donner tout, préparer makamona to. Papi sasa Claire Mabela ututu misatala beto tuiza 25 ans et mariage. Vraiment merci Nabino Baïban Sobolandi Bisso na chaîne partenaire. En tout cas restez branchés sur notre chaîne Congo Exclusivité. Aweza exclusivation tozala na poto tozala na kin exclusivité eza vraiment présent awa. Merci beaucoup à Christian Botei, Emmanuel Béa, toute la famille Tassa, Doc Tapi. Bon mariage, des bonnes choses. Merci. Bye bye. Ciao. S'il vous plaît, abonnez-vous.